Mutunkulu, mon amour de Galuta, Chara, Chamamagina, para, merci à nos abonnés très chers fidèles internautes. Balandia, différentes chaînes, Bozoli, Baku Yolanda, Family Bota en personne, donc, Babi, Globe. Hein? Le monde est babi le monde est donc vous consommer vraiment film bon moni je souhaite aussi là non on a séparé vraiment la famille Bota parce que vous consommer vraiment film je souhaite donc maman belle vie kandi ou rien babi ba film ndé ya bien et ça na bella belle vie kandi family Bota belle vie kandi aleki family Bota family Bota belle vie kandi aleki OK Hey, hey, papa, ewo. Tikato samela na biso, Tikato samela na biso. Merci beaucoup, Bozo Benata ya Rolanda. Famille. Bozo Libago Rolanda biso bena partout dans le monde entier tout ça. Na Papa Kuluta Family Bota, j'ai Maïbele, gros bébé de la presse. Bianca Mwanasuka Family Bota. Et puis. Clarisse Plasma moi Sinzambe na kishasa siko Clarisse Plasma par rapport siko ya dobo te sopite kimaki na nga mafuye ba ko kena na ba to ba kana yo bonjour Clarisse Plasma. Bonjour la famille Libota Mobimba, bonjour à Belvi Kandi, la patronne, la femme douce. Et bien, comment va douce on a fait Belvi dans la temps parce qu'elle est tellement douce jusqu'aux cheveux, jusqu'aux dents. Non, douceur na douceur. Merci beaucoup, bien comme on a souka famille. Vraiment, d'abord merci la famille Libota partout place nous surtout besoin vraiment balobi un grand merci à maman Belleville qu'on dit la patronne, maman Moroti. Maman Ray Goshi, maman Tsioma, maman Teguruma, babi vraiment on a tout on a la capacité na ye nzamba scénario maman siena donc bamboto no vraiment on a famille liboto bamboto na bino place nyo so besoin. Merci, j'ai Maïbé les gros bébés de la presse. Ouais bonjour Nayo TK super nani super fille maestro moi la ba maman. Voilà donc bonjour Pena Baton pour l'enrager Maïbele na linga no moi trop nous sommes là que pour faire la promotion de nos films sur Bellard et puis to bo ça raté na Candy Star parce que on a peu moi na maman za la bala mi balé en tout cas donc on a peu simboté na ngai na yemoko 4 fois boss hein, depuis Paris FM babi moto atika mbongo na défaut dollar l'appelle papa. Héros la fait le boss. En tout cas, FM Bambote na yo, mbote na nga la papa Jean Boudon Mayembo, moté ma maman Anas depuis Paris, mbote na maman Brigitte Nkoufi depuis Londres, on a ba mère ba Simba nga pena na ndenge ba famille boté ça la nga plaisir. Ni merveille maté ezala ay mo konde ba connexion. Alongola nga passe ba connexion merveille mata famille boté ya soso. Mami ta dit na ndeto ali na kisa awa ba séjour neza anxélé kitoko voilà nazawana ba question za yo ba réponse tianga la peste mbote na ba décoté to za ba on a plateau hein. Merci beaucoup. Wa bonjour TK, bonjour na famille Bota Mobimba nga lobaka Ourien belle vie Ourien tozaka na nzamba tindela biso na Congo ezali belle vie o asara ba pièce na été ya kabatu donc famille Bota botika la toujours focus na presque ba film ya belle vie tala le monde lelo yé na pesi papa Jean Boud Mayembo en tout cas bambote belé ya maman Nas et puis na bosanité Anima Longa maman Mapassa maman na Élysée David Davina moi na biso cité des anciens combattants donc na pesi bambote belé et puis na pesi mbote na famille Bota Mobimba ya Londres ya Paris ti ya Kuala Lumpur ti na Afghanistan pays à Haïti donc famille Bota en tout cas toi partout Merci beaucoup à nos abonnés, très chers fidèles internautes. Bozoli Baku ya kolanda vraiment famille Bota complet. Donc noko Mtazangi na Ibutu na Kovodor mais tout ça déjà famille Bota ya sûr le oyo film na binu ya sika eye Le Monde. Tout me ko décortiquer d'abord Le Monde par rapport à écriture ya maman Belleville Kandi la patronne maman chérie maman Kioma merci maman pour na écriture sous kitoko to banana oncle poto kindeboy pardon papa Kulutu poto kindeboy papa Kulutu par rapport à Le Monde film écrit par Belleville Kandi la patronne a boulé ni par rapport à Le Monde.
Non, ngai ebisaka bato contraire ya la patron na Belleville na ba fanatique na eto na ba mélomane ya cinéma congolais contraire ezaka ça d'abord musala bien. Et puis ngai ba chaque fois omoni Belleville kandi aza mutu atobola na ina. Na ina ba ebis aza mutu atobola na ina. Atobola na ina. Ya katate, ya silisa pena. Donc ozomona ye lelo asayelaka kaka nini ba technique ya cinéma. Donc lelo so tali cinéma beat ya cinéma eza nini eza kotalisa mutu mabe ozosala ekomemona boye bolamu ozosala lobi ekomemona boye rien. Donc ezali prédication mobimba bato botika kozwa cinéma loko eza lie moko ya badanse botika kozwa cinéma eza lie moko ya danse te mais il faut éducation ezala na kati il faut koprêche bato na kati obi combien de bato lelo baosala bato mabe oyo babongwani na bafilme ya Belleville tala eti filme ekwa fille mère bafille ebele soki abotika mwana moko omona kati na ngambu na brosse ake brosse kuna azomitika ondira moni vie esuki moko ayebi teke mama ya 5 bana kutu babalaka ye donc ifallait ka Belleville atalisa bango donc alobake toza na chance moko na Congo toza na mutu azokoma scénariste makasi et puis Belleville azaka scénariste te azali parolier babenga ba musicien biso ba angaza parolier ce qu'on a biso ba comédien to benga bango ba dramaturge bato ba komaka ba film donc à cause ça n'est pas comédien à cause ça n'est pas comédien ti ande mon a parolier donc déjà le monde ngai eloko etiki ngaka reza casting. D'abord il y a une différence entre personnage na personne. Personne c'est un être réel. eza nini preuve eza na bafilme oyo ecartonné etalami makasi otala Belleville azaka na de tableau soit moko ozomona mais atiki bato oyo apesi bango masolo alambi biloko aservir bango bapesa ye sikoyo gunini bango bayoki na kati ya biloko ozocomprendre ntango so na otala bafilme ya Bellard nazala na bachair de poule film lokola fille mère eza film moko natala yango na rebandela parce que ça me fait pleurer mpo nga naza fille mère j'ai une fille hors mariage natali film wana natali vie nanga comment je vais pas baisser de bras natali eloko ayela biso na film wana ça m'a fait pleurer j'ai coulé les larmes natali nga bino non na vie il faut pas ko désespérer mutu mo boye a viola yo bobunga na bino oyeba ni adresse nini mais nzamba asala eloko eza makambo oyo esalamaka na mokili oyo mpo na théâtre c'est la réalité parce que bato mosusu atala théâtre mpo na koseka mais biso baoyo na sala théâtre mais so na otala théâtre bajara bathéâtre lokola oyo Belleville akomaka nalelaka mpo nini otala théâtre otala na vie na yo mpo nga na mikuta mela na fille mère batikeli nga mwana ya bebe ya 3 mois na 2 semaines na mboka mopaya mobala bina ozela garantie esila mpo tokabwana nazalaka na mutu te ata ndeko na ngai ya lokuta ya loboko azeko azala te na mboka wana nazalaka na Yesu nde Belleville alakisa biso kazalaki kaka na Yesu na fille mère mais suka longo biso tomonaki nde bavi na biso lelo oyo baye ko mobala ndimi kobala oyo oza na mwana andimi kosalela yo azosalela okoleka na mwasi oyo mobala azwi aza vierge il m'écoute so na bike po azwa décision na 8000 km fo nga na assister sala boye zongisa boye ozomaki mambo etambola yango bafille mère badésespéré te lo ndenge na bakisaka yango. Merci beaucoup président. Donc ozomona lelo oyo Belleville en tout cas nzamba sunga Congo ndenge atindeli biso mutu akokoma bafilme azo bima pena libana te mon intrigue et cinéma congolais to congolais ezobeba po ani to vandisaka intrigue te Belleville alukaka vandisa problématique avandisaka intrigue obi tu peux imaginer lelo obi ke Belleville aleka na TNT mais bato bakoma kosonga bandaku natala ngo place mo ya poser film ekota 16h namona film ozo bisanga na keko cha 2 giga na ozela 5e épisode ozomona donc lelo nga kuna oloba soki trophée eza ba film au Belleville osala bato nde ba trophée yango oazo mérité parce que lelo na mitema bato tuna mutu no so ali banda lelo omona ndenge film na so ezokota lelo na 16h na eso ke monde entier na 30 omona pela ke bato bako consommer film lelo bato ba otala film
et puis nga babenga nga omona besa yebisa mama Belleville eloko wana sali pene lekela nga na vie donc c'est un peu ça donc azawana chance na ezali akoma na CD moni an expérience imbwa kama kasinga luketu ya kingote imbwa kama kasinga luketu ya kingote do yeni nga zana koma na CD an expérience makasi alo kwa ba Cédric Bakambu alo kwa ba Chancel Mbemba azana maîtrise et puis là on a sepela na Belleville alanda Chancel Mbemba boulot ndako boulot ndako donc so bomoni na musati saka na ndako oye kira ko vandaka ko melaka ko ete okozwa ete tanga yaka na restaurant parce que da cop na ye ya restaurant na ye aye wana yondo yoko kute wana mais andeyo wana boka osali ndana mo bova sur place musubu aya sani donc là on a ngana bakisaka ngana ete so na parole nous sommes la famille Bota. À 16h, déjà annonce déjà une présentation d'artistes. Très fier na casting. Très fier na casting. Très fier na casting. Parce que tant on a moni présence il y a Blaise au Nigeria, na biseka elo moeza. C'est pas maman elle dit pourquoi atie wana. Parce que elo comme on a vana Belleville a do pesa ka valeur na le poso ya chocolat. Nathalie, Maria, chocolat. Sinyo, moi sinani. Agneau, chocolat. Getty, chocolat. Sylvie, chocolat. Ça veut dire que dans des cas moi sauter que j'ai pembe ba ki toko boy. Ça veut dire Babylone mi cœur, ta mi cœur nga pesi makamuna na Josué. Tu dis Belleville génération o ezokota siko. Eza fukuyi ya Belleville do bimisa, kanda bimisa ba Jérémie na TV na YouTube, ndika bimisa ba Ronel Kosi na YouTube, ndenge pe abimisi pe lisusu ba nani oyo. Ba ndeko na so basi o ba o jouer. En tout cas, les lobes to na film so o ezali Les Mondes. Voilà. Nakata Les Mondes. Il y a tout. Voilà. Mokilo. Dans ba esprit, ba science au kit, ba kata Le Monde. Voilà. Nakata Les Mondes oh, to dans ba sorte ba tunyo ba même ba ndumba. Ba kata Les Mondes. Ba pedula, ba na Les Mondes. Ba fia le ba lele na monde. Mosinzo lo kuta nyonso ça veut dire Belleville à quoi englobe parce que ngala ngasko lo ngata parce que le monde a Belleville aussi parce que côté ni parce que notre on dit place Belleville aussi on dit Belleville toucher point nanga pour eko toucher nga pensa point nanga eza boy fi mora lunette mais ce kada devant caméra à perdre abosali ke naza mwana moko boye ba français nataka na balise bote ba mpiko ba éducation toka ye na teva abungi personnage na ko zanga te na kai nakata Le Monde elle makabu ebele oyo na oseka la bino mutato ko o sakala nanga na ko finga yo nakata Le Monde toko découvrir na Le Monde personnage ko Bianca atotie micro bandi papa kulutu malembe bazo beta ba bombe T'as Le Monde na ngo fier parce que mutamto akozwa part na ye ça veut on te appelle oh ngai soko yiba ko mimoni pena ke non za escroc ba compagnie na yiba ba compagnie soko chaka ba choko omona na Le Monde tala moi Le Monde nga na olinga la moka le roi des imati place ni ba otiaye nani papa oye penza na oluka la luka place boni yeso batie côté o za makambo ba film so la tie ba film soki batie ba film o ya tanga soki ba na bande ba na photographe soki Nathalie ba film ba rôle o ba repesele so na moni côté ya batabaki ba rose croix ba qui cité na mon côté ba escroc so ba escroc donc dans la personnage n'est trop salango asa artiste polyvalent en fait donc il a posé otangisa ma misu pourquoi muto sa makamba malamu to ko reconnaître valeur na été muto zo sala makambo ndenge eza bo eza éducatif ba ko reconnaître valeur na été Clarisse Plasma na ebité ba valeur à Belleville wana
baniveau na ye wana teka mpona nini te gouvernement na biso bakoki korécompense Belvi te tout le monde na francophonie ata bacomédie babengisi bango te donc vraiment président Fati bavaleur ya babelvi wana ekoleka inaperci te francophonie yango ezali awa bokobengisa ata belvi obinoki mposo otangisa ma ya miso eza na bongisa déjà te nakoti na place oyo Bianca ayo okotela makambo ya francophonie c'est plus makambo etali bakonzi donc biso tokopesa bango loko oyo bango bakoki kosala te parce que bakonzi bango bayebi ndeni baboma makambo na bango bomaka na surprise na suka pardon nakorectifie yango te nakorectifie eloko moko te parce que ndenge eza bongo ntango bazwi babasketeuse bazwi bajoueur ya bale bazwi bakarateka bazwi bajudoka bazwi discipline nyonso ya sport pourquoi babosani théâtre théâtre je crois bien balé dans la théâtre je crois bien balé dans la théâtre donc voilà c'est pas une émission de la politique s'il vous plaît voilà. Merci. Merci beaucoup à nos abonnés. Tous ceux qui comprennent que tous na moi parenthèse to fongola ki pito kangi na bisongo. Tous na démocratie. Faut na zo plasma te, faut na zo te dans 3 mois. Ata yo moko. 13 films. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Maman Belvi a sali 13 films. Nicoso photographe. Orgueil de l'as. Mon âme n'est pas partie. Mia Madre. Bilan négatif. Kin Makambo. Réalité de ma famille. Fille mère. Ma belle-mère. Puis somme 68 à 7. Face à face. Je suis 1-8. Les morts. On encourage vous Belvi quand la patrona. Family Botae. Family Botae. Belvi quand elle qui est. Family Botae. Family Botae. Belvi quand elle. Toke. Hey. Papa. Merci placement na yena yo. Par rapport à 13 films, Belvi Kanda a commis tous les films, tout d'après yo. Idée Belvi Kanda Zarani, Asabisoni. Vraiment, Degonanga, merci beaucoup. Non, la question, les questions, moi, Yamoutou, Yamakasi. Balobaka, la taille ne fait pas l'homme. Oh, le couleur de peau, c'est pas ce qui nini. Parce que au cause à Pembe, Batiki, Babali, moi, c'est à Mouindou. Au cause à la haut, skin. Mais moi, c'est moi, mon nene, un zote, tonda, Babali, Baboy, Penayo skin. Donc, yango ka balobaka ke sagesse babota makanango muntu okotanga classe obimi licence soki na ba master soki na ba nini soki ba nini soki oza na sagesse te classe oyo nyonso etioli na mai en tout cas mai wana foto omona yango efela ba mer bien ba océan oui mpona Belvi Kandi la patrona kokoma ba écriture la patrona le capite de l'écriture Atako mininga kudneza akokomba film ya guerre etala makaka akokomba film moko na ebité histoire mo ya litungulu elona maka wapi bato ba consommer ngo kaka donc cela veut dire quoi Belvi Kandi elle n'est pas actrice comédienne ou bien acteur ya cinéma pour par hasard et ça inneux hein Jemima. C'est le mot qui convient, non? Écoute. Ah, bien. C'est quelque chose qui est inné. Oh, bisous, ma pédagogue Tolobaka. Parce que... Oui. Un bisou, hein? Théâtre, écriture. C'est dans le sang, ça coule dans le veine de Belvi. Il y a des artistes, comédiennes, au monde, c'est par hasard. Un film va comique, c'est le film de Kingandi, mais c'est pas l'écriture, c'est pas elle. Maintenant, c'est la collaboration. On a étiqueté seulement le nom au-dessus pour nous faire voir que c'est elle qui a écrit. Mais en réalité, film est outil à gauche. Mon père Simayele, Moutou Moussousou, Menter en scène, Moussousou.
somo respect na ye eza te yango mona azokoma biloko ya mbilinga il n'est pas à l'aise parce que azomona mosala ya cinéma ndeko na nga mosala ya cinéma eza mosala moko fo ozala à l'aise mutu na yo ezala kimia mpe kokoma esalami na basi ya milangwa te olobi kokoma filme esalama mpona mwasi ya milangwa te Oh là là. esalama mpona ya mwasi oyo azovanda omona makambo eleka na société esalama mpona mutu oyo aza na mayele na bwania lokola Belvi Kandi en tout cas nalobaka nzambe apesa mwana mwasi na bomoi molai oyo nyonso ezangi na bomoi nakokisela ye eza te ke o po bino bazozo bozalaka so bovandi aloba bongo bazozo aloba bongo mpo nde eza na omona ekala mingi ta bando défilé kuna na bureau on n'est pas pareil oui nga mokolo Belvi ozwa telefone abengi papa kuluto ya famille libota abike na ana posa omona plasma en tout cas na okende yo tela bilamba na olata yanga savon na oskola nzoto yanga na mwana mama abiso transport na nga ona ozwa moto mpona koma liboso ya biro na kita nga na welisaka te mpe ngai nakoya kofingela mutu te mpona zwa te so moni nga navandi na oclashe sur mutu na tv seke ya makambo na ngai ya rando na ngai ya makambo ya internet mpo tondima mokumba mpo na internet ate olobi okofinga te mokoba ofinga mama okoya ata olobela siko baœuvre parce qu'il faut qu'on valorise mutu quand elle est vivante avant de omona Clarisse Place matel à théâtre nga sotaka te asa famille libota original pour atiaka penda méga na ye atie penda connexion na ye alandi film banda na première banda na making of to banda na présentation ya ba artiste ti na making of Nathalie nyonso po kaka po nini bolingo c'est quelque chose qui vient au fond là. On ne force pas la nature. Je ne peux pas forcer parce que moi j'aime Belvi Kandi depuis que Azana nous ne jouait pas Moutba Benge. Yaka Ozana 4 tableaux mais ma bilamba. Ah oui. Quelque chose de nouveau, spécial. Na ba film o Belvi akomaka o yaki ngandi na jobour azate ba valoriser musala na yo ba valoriser musala na yo ba pesi yo caché na o ko tia à l'aise yo yaka kaka ngana lobi moni film ezokende boye je mi manager bazaki monsa mobile tango gérard voyage kaka bala mwasi musu atika ke azongsi ba balisi boye kaka o ngana lobi mutu no so sentir que film esili film monsieur bandi omoni mutu wana azali seke basolo esa nini ya eza likambo ofuta bien te Belvi a valeur et artiste. Elle sait là où elle vient pour valoriser mutacha motema mutu na kimia morale à mutu esa nini et vanda. Et ça ce que babiloko ezanga peut-être batwa bako et loko ezanga papa Hervé pas comme loko afali. Ndeza ce entre Belvi na l'autre là. Ah oui. Ndeza entre Belvi na l'autre là. Oui. Par rapport à ba musicien oche ba comédie ba ko ba musicien okocha Belvi na place. Donc na répondre ye. Ba bandeko na biso bango nyonso. Mais na minute oyo mutu azoteka Congo na théâtre c'est Belvi Kandi. Surtout into lo ba réalité des choses to lo ba ke fali pour passer fali pour pas valoriser musique ya Congo. Ba golo so bo finga ngata ofinga na. Eza makamba Belvi Kandi. Eza bon eza mes propos ngai eza choix na nga na lobi ke fali pour pas valoriser musique ya Congo ngamona zala na Luanda bangolé ba bundela fali babi fali aza mutambanza Congo. Papa na ngai na je jure sur la tête de ma fille. Merci beaucoup Plasma. Voilà. Quand il y a parenthèse de fongo là qui a pris to glisser to kangi na biso merci beaucoup. Bien comme on a suka famille Bota d'après yo par rapport ya ba film ya Belvi Kandi 13 films pas même une année. Attends mon côté raté d'après tout que nous analyse on a 13 films ya Belvi Kandi la patron a commis et puis et bête Belvi Kandi. En tout cas au côté ba jarni. Ngai vraiment soki Nathalie Belvaza Cristiano na ba joueur bango baza Messi nga baza Cristiano soki tozongi na Kinshasa aza Chancel Mbemba soki toke nango na baniveau ba catcher a John Cena vraiment donc soki toye nango na ba judoka molimo ne pe mana kimia aza maître Fabok. Parce que côté la ba qualité ba Belvi wana côté la ba niveau ba Belvi wana yaya muto yo abeta kini makambo
obi makambo ezoleka oyo elekaki na kini makambo yango tomonaki motu mo aza nini eloko te maza ko se faire voir na bato ke naza to lelo na le monde tomona dozo déjà na besira pamba tomoni déjà comportement ya dozo esira pamba tomoni déjà dozo esira pamba tomoni déjà mama top paza on dirait mama moko pe bazo kende pe na mama ngala et pas mobali ne ale tomoni sami mokili na mbeto anamouré tomoni ye tokomona mutu na mutu leso et puis bato lokola bajema ibele pe baza na kati omona fille moko balati tenga na kozala te po bajema ne fo bazala okomona madame Gims Alinette maman française nga na benga que la fille qui dérange amelaka masanga te la fille qui palole soka zwi mutu oh non pitié au secours bajemima toujours dans l'intelligence osomona soko ye na ndenga mbutu okuti Clarisse Plasma bavandi wana oyo oza mama mafinga okuta mpe mutu oyo atangela mafinga aza wana oye kote ya baserie grand homme sauf que Bianca nga la répondaka so mutabandi so tali barando nyonso so bandinga ofingi Karine Mokonzi ofingi Belvi Kandi o clasher sérieux le bimamba lokuta obebisa image na ye en tout cas na koya ouais pata na tola mukala pongi pe na robe de nuit na koya ta na pyjama na koye ko kipe RT non c'est la rouge lèvre c'est la crayon T on na problème à posoter na problème à posoter na problème à mukilité pas mon na na tempo na koya sans poudre. Merci beaucoup tous qui n'aiment vers la fin maso na biso par rapport à analyse et puis promotion toujours ya film na biso Le Monde to bana papa Kulutu po mot de la fin par rapport na résumé ya maso na biso oto beta poto ka bona biso to bana yo to kebo pinga na sisi na maso. Voilà, merci beaucoup Teka nga na yebisaka famille Bota tous à la focus na film na biso kota na 16h30 Le Monde nyonso osala nyonso bo sala eza akata mukili to mona nyonso donc boza déjà assuré que film ana et au raté te moko koma otali est-ce que oyo koleka oyo donc mutu oto kolanda Josué yeba ki Le Monde na yebisi bino bo benga ngande bo benga nga eleki Josué parce que artiste il faut bongo so sala ki boye o wana eleka o wana. Voilà, merci beaucoup Nabino tout bolandi biso. En tout cas, bambote beleka na ba famille Bota nyonso, surtout batoyo baloba ke ba indeko yo ba yaka ka boye kolobela belle vie. Pamba kaka boye po basa la promotion na ye. Bazo ka loboko ba koti si babi papa Kuluta famille Bota, leka Wester, lokola ba Anima Longa, maman Mapasa, maman na Élysée Lombula, Davina Lombula, na David Lombula. Merci beaucoup. Batu lokola ba Fifi makuta na États-Unis mama. Batu lokola ba Judith Mboyo mwana popia Jobu. Batu lokola base ya famille Bota ya Londres. Batu lokola ba papa na biso Jambund Mayembo. Ya mama Nas. En tout cas famille Bota, merci beaucoup. Boza pena bolak saka peke bolingi Belvi yango pe bo soutenir biso. Rendez-vous 16h30. Ça va barder. Merci beaucoup. Voilà, merci. Nous surtout total la film absolument Le Monde. Tant à 16h30 déjà pour aller l'hôtel. C'est que la film nous peut bever à 16h30. D'autant à tout là qui 16h pour nous fait 4 na yo. Comment vous allez le quoi cause la Yesu Masia. Parce que habite au coup dans les leçons na vie. Même si mam sou et d'autres dérangeants qu'on a place aux a. Mais tant que tel pe dans Le Monde de comprendre que osupe moi par nous quand le premier épisode. Pour y teaka, azap maman prophétesse. Donc, tu as la belle vie dans l'hiver, dans l'été, dans le printemps, dans l'automne, dans la saison sèche, dans l'année de pluie. Tu as la belle vie dans la tout. Printemps, tu as la saison de printemps, tu as l'été, tu as l'hiver, tu as l'automne. Donc, tu as la belle vie, pour consommer la belle vie sans modération. Ici, on dirige et puis on gère. Belle vie TV, les reflets de bonne morale. Maman a rappelé à moi comme on Candy Star. Allez-y faire aussi un tour là-bas. Nous sommes là-bas, maman, oh ya boti na. Nani, voilà. Donc famille Bota, tant que sambele li famille na yo kobo sana te sambela pour la belle vie. Bitumbeza makasi.
nzambe protéger ye physiquement, spirituellement, moralement, na domaine na dona vie mobimba parce que yende za patrimoine na bino, yende bolinga yende boponende bovota. En tout cas nga za ka fier na mito na vana na moi que bo benga benga benga. Moi te fumeta ko tele ko ma téléphone ko ma saturé na lingara bongo. Bon de tala 16h30 le rendez-vous est pris donc les rendez-vous est pris à 16h30 voilà. Merci beaucoup. Na pesimbo te la base nous studio à Londres, base il y a Paris, il y a États-Unis, partout, il y a Brazzaville, place tout famille Botezali, FM 4 fois boss. Merci pour notre soutien na yo. Papa Jean Boud Mayembo. Voilà mon ndele. Sora bi j'ai mal à date tel c'est que yango to raté. Papa Jean Boud monté ma maman Anas depuis Paris. Papa na bala bango tout famille Botezali ya sûr. Na yebi ke maman outi da Brazzaville azongi na ba Paris. C'est que na ya go sepela. Toza ya kosepela. Voilà, merci. Na pesi mbote la mamita di na yaza na Kinshasa. A famille Libota, toanye le bakien awa. D'abord séjour à Kinshasa. Maman Brigitte Nkoufi, famille Libota à Londres. En tout cas, batos pe ngarajema ibele. Bota kande to c'est la belle promotion. Tongo me dit pourquoi. Bosa me la pour la biso. Totambola ba moto, totambola ba protéger a biso kaka. Contre l'attaque de gauche à droite, tout dans la cas protégé. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai maïbélé. Vraiment, merci d'abord à la famille Bota. Partout, place tout aux amis, vraiment, quand j'ai marché en tout cas, tout à Belleville, ma beau Kwanzambe, tout beau son à Belleville, ma prière, parce que moi, Moussala, oh, écoute, à Zosala, ils ont battu, bah, ça, on a keto, maladie, bah, on voit que la maladie, en tout cas, bah, ils ont embêté. Famille Bota place tout aux alliés, aux pasteurs, aux nani, aux prophètes, aux nani. Il faut que tu belle vie ma boko nzambe vraiment. Il faut rebondir la mingi pour la belle vie parce que bitumbe za makasi. Ba mote nge belé vraiment na dongo lesa nzamba versas. Ba bi odet lesa nadi ki aluta Irène ki aluta mi fi lesa Patricia Branco. Patricia Branco, yo kaya pati. Patricia Branco. Patricia. Yo ane ba olelo Patricia Branco. Monana Patricia. Baleli. Patricia, monana vraiment. Boss, Odouard Okiam. Et merci, pourquoi pas, Babi Renate Yowissa. Renate Yowissa. Ouais, Babi wana mutu moko bien. Wana sika kotiko. Babi mauvais propre David Mangumbu. Babi David Mangumbu. Il y a vraiment yango wana babi l'homme qui a sauté l'égoïsme. Vraiment yango wana na bosante mauvais propre Tito d'Acosta Jean-Paul Kapinga. Le roi célèbre Christian Ngoma. Agent César encore. Ada Jolubanda de Turquie Luanda Turquie. Armeline Tumba Rose Mengi. Merci beaucoup na famille Libota nyonso ya monde entier partout bozali. Elo nga na lobaka ke bobondela mingi pona belle vie. Surtout ça. Bobondela ka pona ye, bobondela ka pe pona ba film ezokota internet oui ezo aider biso ça monde auto zo mbongo to sepela ça so ba bien mais bondokeza makasi. Mutu nyonso ko luka ko kende ko tripoter akutana na Ange Michael na mopanga. Amen. Mutu nyonso ko luka sala soki chaîne yo belar nini nzamba kutana atake zo kolo Google ye moko. Nzamba confondre et assisé maïle na sagesse ya ko déranger Belar TV. Merci. Nzamba bomba belle vie bobondela beaucoup plus pour na belle vie. Nzamba bomba ye abatele ndenge biso sto mitiaka na ba prière to tiaka pe belle vie na ba prière parce que asepeli sakabino na musala zo sala zo teya. Mutu nyonso mi kutaka na kati ya ba film oya kotsaka oya zo koma. Mutu nyonso zo ka part na ye. Alors musala zo sala zo dénoncer misala satana. Azo dénoncer misalo satana boaki na kati ya mukina le monde. Dans le monde pe yango wana donc boko mona suska ba makambo oyo azo dénoncer ya mabe oyo détruire ba vie ya batu na kati ya le monde. Yango moni chemima lobi bino nyonso tango film bandi avant otala film otie le monde. Eza nango kindoki te parce que dans le monde tozo mona nyonso escroquerie bondoki bonganga bondumba donc mabe kokosela batu makambu batu lelo bakomi ko azoteka ndeko neka poazwa mbongo alo baka mabe abebisa image ya mutu poazwa mbongo donc eloko wana fo
bobondela mingi mpona biso totambola na bamoto totambola parci par là toza bata masumu tokweyisaka makana mabe me nzambe asala nini abombaka biso nzambe abomba belvi meme ata chauffeur amemaka belvi na mutuka nzambe nde adirige ye moto ya mokili te ata moto aye na 1 million de dollars chauffeur wana monango lokola 100 francs azala toujours ka na confiance ya la patrona mabe ekoma te yango eza posa na biso. J'ai dit un grand bonjour à mon mari. Dodé Mavumisa Jean Pedro Motonanzambe. Mouto alongolanga na mulonga ba célibataire. Mouto abalanga malgré réputation. Atala ngote. Mobile nanga lulanga na émission sans tabou. Te ngaza na butu ngaza femme mariée. Je suis mariée. Voilà. Mutu no so alingaka nga mutu so oyo asepeli na ngai soko ozoluka nga jemima aza wana ndeko na nga aza wana Jericho Betox aza wana soko okomi kaka epa na ye ozwa ngai eza nango problème te soko oyeka na ndenge abie na ndenge akimakangu te pardon s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le monde déjà vous consommez toujours film le monde bozala jamais déçu. Maman Belvi Kandi, maman Akio Kioma na boire moto te na boki famille Bota Paris, famille Bota Londres, famille Bota États-Unis, famille Bota Australie. 4 fois boss. Même l'argent lui-même est étonné. Et